Shalom, 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 libota la nzambe, ba la nzambe. Boboza na ngambo wana. Bonoiti, bonoiti. Nzamba pambola biso. Mbote mingi na libota na ba na nzambe. To sepeli su na tango o nzambe ya kutanti biso. A permettre que toza na pema. A sali biso faveur parce que toza spécialité. Eza nebele ba bangi ye na mokona lelo plus que biso. Mais na tango o tozolo ba toza ba 20h mingi ba kutana ba mbeto hôpital mingi pema ekei. Pe mingi décision et komi kozela na ba docteur. Mais ngai na yo to kutami na ndako na bonne santé, do toza reconnaissante akoloba merci et pa inaye po to sali bolamu moko te o akoaki ko batela biso ko leka bandeko na biso bakei o bakutami na esika na pasi. Ezande faveur oye accordé biso. Toza reconnaissante akoloba merci na vi ke sikoza ya mwasi papa na ngai yebisa nzambe merci po to komi na tango oyo. Ya mokona lundi o toyokana rendez-vous na biso ya kosola pona tina na libala. Biso to bongisa ya biso ya ngai na evangeliste maku ya mwasi pe na papa boko akobongisa yango ezosala ke to vanda to sola nini tokoyi kosala. Yango wana tosangani na tango oyo eza ngai ndeko na bino ya mwasi mama Jolie o naza mwasi ya evangeliste maku na ba oyo bakoti na mokwa liboso tokutami na mboka na Irlande na Dublin. Amen. Pona yango toko kangamis toko pe Satan et pas evangeliste mako abondela to fongola pri mate alelo. Zambe merci ya onabika mokonzi to tombolo to komisio poza nzambe tika tango oyo nzambe na bikamwa bandeko nyonso bakutami na ligne pe ba kokota mokona bandeko ba kolanda indifférent nzambe tika loboko na yo emonisa malikolo ya bango mokonzi. Ya biso oyo tiko connecté biso na source divine pa na yonkolo afin to mema bomoi kati na libota na mokonzi kumama na yonza mpe pambola ma oya yo Jessica ono za fruit na te kolo ekele mosika na kombo na Yesu Masia to bongo. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Na sepeli po na ebi ke bozala ngambo wana sambino toza makasi ya ovanda kotoyo to ebi ke boza wana. Ya mwasi papa benga ndeko moko loba na ye tozala ensemble to bakisama po to kwa kosola bien. Babi ke union fait la force. Alors tant toza ebele tozwa pe ba idée à bien to eba ne to ko continuer na mabala na biso. Benga ndeko moko loba ne ke couple evangeliste maku baza deja wana. Na nde tozo zela tozo benga na to koyemba pona lokumu na nzambe. Libala na bino eumela seko. Na pasi tone sengo totalela nzambe elonge jalise na ye. Mabala na biso umela seko. Na pasi tone sengo totalela nzambe elonge jalise na ye. Elonge jali na bambongo te. Elonge jalise na ye. Elonge jali na babijou te. Elonge jalise na ye. Ya solo mabala eumela kaseko na babijou te na bambongo te na bakombo ya famille te mais elonge zakaka na kombo na Yesu Kristo. Yesu o asala biso ngolu, Yesu atika kita bokonzi, alata nzoto andima ko kita na se apesa biso mabala. Ezane bele na tango bazo gêner pona mabala. Ezane bele pe ba gêner pe ba lembi na bango babi ba ko gêner pe sute. Nzamba sala oya linko sala. Mengai na yo ya mwasi papa tokutami na mabala to ya pona kitoko te. Eza pona taite, eza pona kombo ya famille te meza grâce. O nzamba accordé biso. Ya ona linga nzembo papa na biso Carlito ayembaka bakotuna ndenge nini esaliete na koma kosalela Yesu Masia Solomo tunetuna minzambe ende akelakanga
te mokolo nzambe akelaka ngai ayebaka alongoli ngai na mokuwa ya mutu moko mokolo nzambe akelaka o papa ayebaka kolongola ya mwasi na mokuwa na yo alors akombattre mpo na ntina oyo akelaki asangisi bino abi te eza malamu te moto aza ye moko yango na lelo ya moso oza kati na ndako ya libala papa oza kati na ndako ya libala do eza yango effort te do bato bakotuna osali ndenge nini ogena te ndenge ndeko mwa azogene eza bien agene nzambe osala grâce mais yo ogenaki te me nzambe accorde o libala do faut za reconnaissant faut à reconnaître pas Nzambe. Papa Carlito a bien on bien ba retourna do et comme ça abatu. Mais la famille na ba bala kate. Ya bali. Ya bala. Donc ba tu va bazo mituna. Nzamba pambola mosali na Nzambe apôtre Carlito, pasteur Carlito nzamba pambola. Amen. Donc ça va ba tu azo tourna mais la famille wana ba saka 50 ans ndako mariage. Mais ça comme na 10 ans. Donc asali nini? Te jusqu'au réponse c'est ça que Nzambe mutu akela kanga Nzambe nde mutu akuta nanga akuta ntinga la mobali o ya longola kanga na mopanzi na ye yango lelo toza ensemble amen amen eh ce que ton le blapo na finance semaine passée o ezalaki tobaiki eza nango synonyme ya divorce te mais pour na nini comme cause bon kati na mabala tolobelaki en semaine passée so lingo mona ngo na chaîne biso Congo Moklisto okutango pona nini finance et comme cause do bozui et comme cause kati na mabala mbongo et comme cause ya kokabola mabala évangéliste yango tolobelaki oui tolobelaki yango poto komona ke na kati na mbongo yemo mbongo azali mabeti donc mbongo eza mabeti mais application ya batu vers mbongo yango esaleki matata ekota libala à partir ya mbongo yango tobi mama biso Clarisse Maurice tobi ke mbongo eza nango mabete mais ndengi biso tozozwila yango ezokoma cause kati na ba divorce et kati na mabala yango ezo provoquer divorce mais mbongo nzambe asali yango te ke po ekabola non te nzambe atiango eza moyen moko po aider biso na ba posa otoza nango po to kwa kokokisa yango na nzela ya mbongo po ezate ke ozala kondima oyamba Yesu nde papa lobi obotami en esprit ale sikoyo oke na shopo bakenga na ekozwa bilamba ponga na botama en esprit non ba opeso te do foza na mbongo alors mbongo eza nango te ke synonyme ya libala po luka divorce non eza synonyme ya divorce te mais eza ke moyen moko aider biso to kwa ko vivre na sena mokili oyo peto tase ke biso to pesa ordre pa mbongo ke to na peso sa eloko boy yo mbongo sombe eloko boy yo mbongo kisala boy eza bongo mais mbongo na ko diriger mais lelo mbongo akomi maître so mbongo akomi maître ngo moni ke pa ba divorce zo kota pa matata zo kota ba promise zo kota base nango mbongo lelo komo kota compétition kati na ndako oso compétition zo lo mabe ko jamais mbongo lelo ekomi ke papa asomba lupango mona sud ngabe fona somba na nord papa bengisa ki 3 ngabe fona bengisa 4 donc mbongo so komi na compétition mbongo ekomi si ba couple adversaire opposant c'est ça omoni mbongo zo comme ça biso ba opposant mbongo zo zangisa biso respect kati na mabala entre temps mbongo te mutu e balisaki biso mais biso ne to linganaki alors to luki mbongo to sali libala wana mais siko biso ne to lukaki ye mbongo azana biso siko ndenge ya koma ko diriger biso to lobelaki yango nzamba pambola biso na chaîne na biso o nyonso akota na chaîne na biso ya Congo Moklisto okuta yango oko comprendre et puis to sublier sur le ba que bo posa ba so la raté bo posa ne ba swanaka ce que temps batumba ba comme opposant na kata ndako pour la mbongo ça veut dire les solo za souti et comme quand ma retourna naka ndé to bi papa biso Pedro Kalufunduku donc ce qui batumi balé na kata ndako moi sina mbali bokomi ba opposant bo solaté bokoma ko se opposer ngala lobi ke lobi ngala voyager ce qui ont voyager etalio ngape na osala oyanga do bokomi bo opposant ngana lobi ke lupanga mama na clôturango semaine prochaine au clôturant la semaine prochaine ngape na moi o do fona somba na do monte ki bokombi opposant siko bangana ba souffrir peuple on se kezana ni bana obnu bozobota pona ba na bamboka la biso eza bongo na mokili tambo opposant mi balé bazobundisa mboka peuple muté souffrir peuple on souffrir et donc siko kati na nda tambo opposant aza papa na mama bana mutu ba souffrir omona bana ba voyager mama orta te lamba bien zate moi ça zo voyager ata elamba o akola tana tongo bien te suye mena ndako azo kenda ça ezate poni boza bo opposant papa za souci te que moi sina zo voyager est-ce que ça la montre
Ma joli ningo zo kene me ndama pambola mbali nga sona voyager bisanga ja luka mikolo luka tango bom sabilo no mike ba montre ba chaîne ba biloko bino basi bo utilizaka so pe na bike ezate e biloko on bateka ngo combien donc eza bongo tant boza bo opposante mbali fo ba so ya moi sino ozo kende okende kan bo siko ba biloko na bino bo utilizaka bilo mike so somba ki luka saki moi mike ochaka déjà nini ezanga donc papa so ba ke su ezo zanga bon siko suki o sali sa bien bo chaka ba biloko bo chaka o memi bo ikotiboni donc papa so ba ke periki o eza susi la voyage te donc robi wana li papa wana eza su ya voyage te nanda kuna moko eza différent mais nanda botango ko bazo tuna mais muto aza pumbwiske muto aza muto ba problème donc eza sika mutango yo komi o continue ti malédiction mais c'est mutango yo komi batu batali yo batananda kuna ba mabité to landa ta muninga ndenga zali au moins la mortance papa alpha moi au komi babité tant nous fait ça papa alpha lati donc moi c'est ndaku wana kolonda kazu sangbalé tant fait ça papa alpha lati donc ça tu fais si on est côté lumière mo kati na ndako e fongoli miso ya mutu mo boy wa suko ya mama suko habité ngala linga yo pozala buta ninga lati wa suko zo la seke boza ba opposante mais tant boza ba opposant yo to mona te donc etali ta bima kende za bongo te suko za soni ya moko o azo lingane likamongo te mais azo ezo sala masiko contre volonté. Et puis total c'est le suko loba e que pa yo mbongo eza mokonzi et comme ça batimi bale ba comme opposant suko ba souffra mingi eza bana mwana na papier mo ya trip même si ya vacances fois que vacances quelque part batinde pas maman tinde pas tata nzambe apambola Maria na Silva amen. Batini moi na pas papa tine pas maman parce que le dos par exemple ça perte ba mon perte hein on a dans moi je vois comme gars to bega lekela ko vakati balakana donc lekela ko vakati balakana donc y a pas maman vide y a pas vide moi comme la katete abi na passe la papiango mais ça malheureux hein ça mawa ça na passe mutema akina posa catch money na 125 €. Papa bi pas maman na bino voilà ce qu'on peut comment la compétition na ndako ba opposant ba telemi je comprends pas tu vas souffrir siko ba peuple o baza bana entre ta banana baluka ko yana mokilité mais biso ngai na yo papa ndeto luka bana ba ya moi sina papa siko wana eza na chaîne biso ya Congo Mokliso amen on continuer les lonza masa biso grâce papa tozolo bla amour ya mbongo et comme si nzoto marchandise katina libala oui bolingo na mbongo et comme si nzoto marchandise katina ndako na libala tozana mukana biso na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 16 yango soki ozali molinga mi olingi kolana mateya mingi kota tango nyonso na page omona oyo nyonso toza kolobela na ntina na finance pour finance et comme cause comme cause ya destruction mais nzamba sala yango bongo te non alors to biso ba couple to linga to se analyser mama moni mbongo nzamba sala yango za complémentarité moko boye amen bwana posa osomba voile bwana posa osomba gâteau bwana posa osomba lipa po mbongo papa ekota bongo te na ndako mbongo eza effort o mutu azoko fournir azoko pesa azoko gaspiller énergie na ye pour a recevoir mbongo pour akwa kozwa mbongo donc mutu ne mutu azomitungisa azoko mi pesa ne loko mobo na musala quelque part o mbongo eza do eza na musala po mbongo yuta na musala donc mutu ndazo ko mi pesa na musala po azwa mbongo siko yango le to zo musala oyo e pesa ka mbongo eza musala nini le to nto lobela amen. Dans la 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 na 16 natanga maman bien ngana tanga na portugais so ande portugais bayoka papa limbola na lingala oui merci vamos ler a Bíblia no livro do primeiro livro de Coríntios 7 primeiro livro de Coríntios 6 chapitre 6 1 Corinthiens 6 no versículo 15 a 16 lemos tangi não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo bino boyebi te ke nzoto na bino ezali nzoto na Kristo tomareis os membros de Cristo e faloeis membro de uma meretriz est-ce que nako nzoto ya Kristo nasala yango nzoto ya pamba não por certo non eza bongo te ou não sabeis que o que se ajunta com meretriz est-ce que yo yebi te ko bazali ko sangisa na oyo sangisa malamu te faz-se corpo com ela esalaka nzoto moko na nzoto wana porque serão disse
dois numa só carne. ekosala ke bato mibale oyo basangani bakomi nzoto moko. Amen. Amen. Atolobela amour ya mbongo. Bolingo ya mbongo yango tozolobela. Ezosala ke nzoto ya biso ba couple po tozolobela ba couple et comme marchandise. Ok. Comprends papa? Tozolobela bolingo ya mbongo ezosala nzoto ya biso ba couple et comme marchandise. Mais kuna nzamba lobi na biso na mokanda na ye, est-ce que boyebi te ke nzoto na bino eza temple na ngai? Amen. Nzoto o ya mwasi o papa na ngai ozokene kokaba yango partout. Ozokene kolongola bilamba partout pona nini yo lingi mbongo mingi. Nzamba lobi ya ozoyeba te ke nzoto wana eza temple na ngai. Papa lobango. Nzoto na biso, nzoto ya mama, nzoto ya papa, ezali temple ya Nzambe. Amen. Eza temple oyo eke Bible lobi na biso eke toko sangisa yango te na n'importe comment, na n'importe qui. Moto oyo azala temple, azala considéré nzoto eza temple ya Nzambe. Faiba ko tambusa temple na malamu. Poete tango nyonso oyo moto azala sangisa nzoto na ye na temple mosusu. Eza ko sala alliance ko koma nzoto moko. Alors nzoto nini oyo moto ko sangisa yango soki eza nzoto ya Christ eza nzoto ya malamu. Oyo ko sangisa mabe ça veut dire ko mango na ndenge ya mabe. Yango moni to ko banesika oyo eke tem na biso ali eke bolingo ya mbongo ememi bato bakomisa nzoto eko marchandise. OK nzoto eko marchandise. Parce que ça temple Yesu Messia est-ce que bozo yebate à ce point d'interrogation azotu na ngana yo ya mwasi esika to vendre est-ce que tozo yebate tant tozo ke ko longola bilamba na bisika o tozo bomba ma po ani tozo bomba ma parce que sika wana eza mabe parce que sika ne eza permis te pana yo mwasi alibala yango okoti kuna obombami olongoli bilamba siko obombami pona nini pozo mona keza busoto eza lisumu abike eloko wana ozo ke ko détruire ozo yebate ke eza temple na ngai ezesika onga na sale vandelo na ngai siko nani oya ko sepela ba détruire temple na ye po nzamba lobi na biso eke akosepela kata mokolo moko te na moto ya ko sala ke a détruire temple ya nzambe. Kaka ndeto zabwe papa mutu akota na kati ndaku to vandi boy to sa musala mutu akota bana ko panza abenda ba rideau so pa bazelo atakutu oyamba Yesu ndenge nini me okosilika. Kweza ndaku na yo do ndaku no sezana ordre. Jamais. Comme pe nzambe Yesu Messia azoka mawa. Abi eske bozo ebate pona mbongo. Abi ozoke ko baby sanzoto wana. Eza biloko ko soma na mbongo te lokola pema o nzamba azopesa ngana o ya mwasi. Lokola pema o nzamba azopesa ngana o papa o le tozo baby sa ba couple. Abi bozo ebate ke nzoto wana eza temple. Nini oyo kozwa na mokili olingi ozwa po perdre bomo inayo oyo kisakombo na Yesu soni yo zoba ke naza mama mosali na Nzambe naza choriste naza diaconese ngam naza na soutenaka église metala bisika yo bomba makuboma mapwani so ozokota na hotel ozokota mina ndako mobo na mobali na yo na mwasi na yo bomba mate jamais obomba mate même bato bakuti bino na kati ya chambre ni boyoka soni te boyoka soni peut-être pour baza bato bamoni bino bongo mais eloko mo bakelo ba libande zate parce que boza mwasi na mobali bomba mate so yo na bilambo zo kene rendez-vous zo bomba maboma zo bomba pour la finance donc ce que conscience na yo Saint-Esprit azo ko interpeller quelqu'un mozo ça les amabe yango zo bomba yango zo bomba mais siko yo siko zo mwa kete nzoto ngo eza ngai nga za aposa mbongo au moins te ke ba super ba maya sikebimi ba bijou un peu ba maya sikebimi ba sali ba bambu ya ba sorti mususu basali pe soki ba madonna ya ba sorti mususu ba flat pe ba komo tonga ba mideli mususu nga na za na posa na yango nga funa teka nzoto or bandenge ze bele ya kozwila ngo ke koteka nzoto bandenge ze bele nzamba lobi na Exode abi na yoki na moni pe na kiti do nzamba zo yoka losambo na yo ke Seigneur na sala boyi azo yoka ne yo zo pusa na azo tala bike na moni alors suko eza na tango pe nzamba ko kita likamu nyonso eza na tango na yango comme ya zo yoka azo mona do eza na tango ya ko kita akopambola yo po okoma na okoka kosala likambo yo zanango soki ose attaché na ye oleke o mango na ninga finance ya koboma tena makasi na yo moke ngafuna teka nzoto na ngai eza nango ya ngai moko non eza yo moko eza temple Yesu Messia donc mbongo sikezo ko mabe na niveau wana donc mbongo komi maître donc azozwa ya pesio ba idée omoni so oke kuna moni papa wana yaza na day flat soko so kangami na ye ozwizemi alobi ne ke soki oboyi kaka
soko bokaka soki obokaka ko responsabiliser na zemi au moins no oyebango papa na soko na obanga osani ateki flat mo azupiso ba ide ateki flat mo ka zumbongo ana pesi yo omoni do nzoto na omoko eli yo mbongo comme ça yesu akonye otonga oya ye ye po papa na bangi ka bebisa libala na ye azui moko ateki alikuna so esiko kei okeli susu omoni moko so azana na dejip omeki suna olongoli bilambo pesi nzoto ale lobi nango suzemi te ngosi na ngabo soko lingi te fote ka jipi wana mama a comprendre te na ndako papa ko ba raison fona te ka ngona sa OK pa kabula katikati apesa yo obi ko za porter malheur donc ozo kota malheur na ba couple ya batu ya mwasi papa na ngai yo pour bonga te entre ta sikoyo nzambo aza maître ya temple wana azane sengo moko te azolela bibe pona nini mutu nga na keli nzoto nga na tsala ivandelo na ngai nzoto ya valeur oye na Yesu Masia na sena mo surtout na ko ngo pasi ne papa abi eye na Yesu Masia na ko ngo pasi mingi soki ya mwa sozo salango doso mama zo sa likambwana no kike mama wana azana troisième bureau ngana zoloba na sauté deuxième aza troisième bureau na zonga mama mazana deuxième bureau na troisième bureau donc mama azana mbali mususu na gauche ana mbali mususu na droite ado akoma tika ba quatrième bureau na mama balaka mingi papa mutana troisième quatrième te ba mama pe bazana ngo mais ya moi c'est ça la nga passe oyoka make mama wana moni mwana naza katanda mbani kutayeba te mais moka yebi ke mwana naza ka ya mese x et bon troisième yakutu ayaka na zeme zaka ya ba deux semaines mbala pa yebate ya mese y ah non ya moi c'est ça passe biso ba mama nde papa otolo ba biso mama to mema zeme ya Yesu Mesia to botiye na ikulusu to leli to landi kama biso to kenda kunda ba mama akoma bato liboso te kanisa valeur wana nzamba pesa biso aponi biso poto bimisa mokonzi na mokili oyo siko ya moso ko mona nzoto wana marchandise po eko itarambo te vanda vraiment kanisa ozana troisième ikuno ozana quatrième ozana c'est que eza valeur te ya mosi moni bato wana nyoso ba osalo bongo mutu mwa ko zo na ndako azate po ebika zoki na ndako a quelqu'un soki ye pas zui a na ndako na ye okosala ngo awe biso jake yo moyen te nongo sana bazemi ni wana luka mutu mususu ba lobani pakola onka ber pa mbali wana bozane na ndako ay tukozo vivre mona mwana na kata na ozo ba kaza ya papa wana titala culpabilité mais ko base na ngoni so raka pona mbongo ne va kawana mbongo ko mabe siko tango likama bongo sami siko conseil saison mwa muke mais comme na ala posa nango asini yango kaka OK mbongo siko tolini ni mama toko apporter na bato ba via ka kozwa mbongo tina mu niveau ya modèle wana au bible mezo separater que temple ça veut dire que on nzoto nzamba skeli ya malamu ya honneur et ça la conserver et ça la partie à membre ya corps ya Christ mais ça la sposer ngwana c'est tout nde papa abi tolini na koloba na ba âge o ngana komi nango ya mwasi papa nango komi nango nanto mona na biso te riche akufi bazui ata 1 centime batia na kati OK ngana na mona te OK nana biso na ba matanga bibembele to mona ba riche bakufa mais ata 1 batiete bomi kana lupango ba pesa bega ate loko mo donc o ya OK na nzoto nde papa loba kibiso za ndeko akufa dona sentir ba longoli yango pa baninga babiki ngana zotika sa sentir azaki makasi muninga papa azaki makasi nani osimba ye ndinga mulai akotisi maboko na cercle afongoli muninga cercle alongoli ngana otika na za sentir te ye azokena ngana kuta mana bembe wana abinga na otika na za sentir te boya azokenda kena ngwa longoli de suko tala msu muninga na soma mbongo asoma ba sentir wana na ba valeur moko extra mais ba longoli ake sa sentir pour mona ke mbongo eza vanité suko zoke ko kabanzoto papa ya moi si don mbongo eza vanité okenango wapi ata 1 centime ba okenango te jamais yo pe papa yo na beta papa mbongo wana ozoke ko luka oyoki mama mo bazane mama me po andima akopesa yo mbongo po yo osepelisaka ye mena ndako kuna mwa mama utakamwaka mi mobali ovuma kuna balanda ke ngai yo niveau na mona angote mais yo kuna doki somo mama wana do soki yo osimbie moyen te pona nini apesa yo mbongo papa nanga do ozo détruire nzoto po ozo ke sepesa mama na peso mbongo mais mukolo moko te omona mutu akufi batie mbongo na cercueil ngola ke eza vanité mais nzoto ona yo eza temple o nzamba za nango posa
on nzamba tiake vandelo na nzamba otala na se habite na za mwana nga mobali ezaka na date boy na salaka ya bima na mokili wana do azanga amen moni papa no so alingaka beta tolo ateli kabite wana mwana nga mobali wana mwana nga mo simenza meta azota azoka mawa et puis diable esika zo biso moni mwana no betla ki tolo ye wana omoni esika la memie no telo atala mulili ya monzela zokende don nzamba zotala okomi kotala tala simo zotala mutu azo eto koti otala sima pwani eli kamalamu yozo ke sala kotala tala te et puis okomi sika to batali okomi kana botala nga pwani batalo te pwani yo mutu osali kamalamu ba betlo maboko tant bana basisa examen d'état to beta maboko tant on peut biso na mona bana basisa balati bamvoela ba ekoti to sepela ka bo yo mutu osali kamalamu zo kelonga bilamba partout pona mbongo ba betlo maboko te pwani batalo te pwani siko komi mutu makasi na ba matanga na ba feti kanda donc le conseil malamu ezake bato osala ngo la papa ezala mama finance to le gona niveau na tenzamba ko baninga opesa la biso batika yango pourquoi eza malamu te et puis deuxième chose ali que motenga kufaka bazora te 1000 € ba tchade so ba 1000 € ma joli bato bunda bon on a fait tika là na muto anda olela ba mwa bato so ngopang ndoma mi so ne kauka bato azotika la bino bo tchade muto amba okunde te malangu tu soka opola wa kopola cercle muto otombola ngote na mukilo apasi otoza non et tika la sikoyo ozo se sacrifier ko luka mbongo na beta to luka mbongo na beta wana ya mwasi ozo kende ko déranger nzoto ko sambwisa nzoto to fongola na mukana na jeunesse papa na ngai to fonga mukana na jeunesse ya mwasi oke ko sambwisa nzoto nzoto eza ya valeur on nzamba sale on pona mutu moko jeunesse to fonga na jeunesse de na verset 24 na 25 na tang na portugais papa lobalinga amen. Portanto, deixará o varão o seu pai, e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher. Serão ambos uma só carne. Biblia lobi bokokoma mutu moko bokotika ba parents bokotika ngana tiki ya ngai pa makwa tiki ya to sangani biso mbale babite to sangana na mbongo o lelo mbongo e déranger mitu na biso babi bongo te bibo mwasi akotika mobali pe akotika bako sangana bango mibale bakoma mutu moko ya mwasi so sangana na papa nango sangana na ya mwasi melelo okoma kotika kokene ko kabanzoto pona mbongo okomi ko sangana na mbongo Biblia lobi bongo te alors loko nyonso on nzambe alobi ango te kati na Biblia komi lisumu to baksate to longolate abi ke bino mi bale bo sangani ya mwasi nde bo yoka na bo sakorda bo koma na famille bo mitili bo so ya batu bo so na nzambe do fo bo tika la bongo mbongo ekolanda bino parce que ça m'a pamboli au Bible biba ono swanzimeli ngai yango eko accompagner donc mbongo eko accompagner ta ngana yo tozo tangana pa maku tozo tambula na solo tozo pesa posa na biso pa nzambe mais eko accompagner biso pona nini omoni lo muso esa mabe do yo ya libala na ba charge ya famille monde ozote kanzoto dozo o mema mikumba moko yeso alobi ya boye pa inanga bino so ali charge fatigué abibo ya epai na ngana kopesa bino di repote zo mikumba na famille lo banzambe ngana kokite yo no mutoza mokeli na bango seigneur zo contrôle yebisa pe mama yebisa papa ba yaya ba leki ngai na kokite mais o akela bino akufa kate animba kapete baza capable ba bengi El Shaddai nzambe ba capacité ba possibilité nyonso botalele boza jamais confondu ndama zo contrôle nzambe pe mso azo tika na niveau na yo oteka kanzoto po yo mona ke yo nde okoka charge yo zo mona yo nde okoka même ko yo okufa ata immeuble ata voiture ya bateau yo China ki pa mobali wana bientôt China pa mo se ba otiango te siko pona nyozo détruire nzoto etana soko tiki yango te ete couvrir te tamoro ya ekobiste ya on to ba papa na ngaka lebi pona nini to détruire nzoto likolo ya bozui temple ya nzambe za honneur to tangi na 25 papa amen na tangi na 25 e ambos estavam nus bango mibale bazaki bolumbu o homem e a sua mulher mwasi pe mobali e não se vergonhavam pe bakaki soni te donc balobi bango mibale ya mwasi ka ndengo zana papa ngai nde tozana pa maku papa Alpha na mama Hortense balobi teke na mobali nyonso na mwasi nyonso babi bango mibale batikalaki ni baokisama isoni te mais yo sikoyo tango tikalaka bolumbu na miso ya papa no monte moyo ka kesoni pozi bakaza mobali no ta mwasi na hotel
babi awa bango mibale batikala kini me ba okisama ki sonité donc ngo ba ke bango mibale ba kotaki na bango hotel wana ezaki na mabete bango mibale ba kotaki na bango so na disco wana ezaki na mabete parce que baza ba marié baza nzoto moko bango mibale bazaki na coin moko na molili bazoko s'embrasser za mabete oh baza couple baza ndako na bango metala bango na kona te eza guna bango za mabete pour Nzambe apesi na yeba bisika te que oh faut bo s'embrasser kaka na chambre na salon te baza couple donc Nzambe ayebi ke baza mwasi na mobali ata baza na coin eza mabete mais siko yo ozaka na coin wana na nani balobi ke batika ki ba parents basangana ki bakoma nzoto moko asuki wana tabi na nzoto moko wana batika la kini ba okisama iso mais mbongo te basangana ki nde bango mibale ya mwasi papa na ngai pona nini mbongo ezokomela biso maître te biso nde to bimaka to sala ke fort to bimisaka énergie na biso poto kwa kozwa mbongo to tikila yango tante ke a diriger biso ayo tsa nzoto na biso soni temple Yesu Messia papa na verset de base dans 1 Corinthiens 6:15 tout le monde na Christ abaki pona niko détruire temple o ezanzambe abi obite ke soki osangisi yango na nzoto mususu lobo komi nzoto moko ya eza salité papa eza salité bokomi nzoto moko ya salité lelo to olanda émission mona papa moko a déconné asali mabe asali foti abimina mwasi mususu mwasi wana azuizemi papa a comprendre soit que luka basani na Nzambe basola na mama lobina akoka suko lala na ye mbetu moko te dona mandoka nkele parce que auto sangisa nzoto nena nzoto mususu tala niveau wana baba ndiko bondela papa ba bondela mama po papa mama balo bondela mama wana mama na bien en tout cas merci na onyo subo sali pona bosunga biso menga na okoka sute na zoka nkele abe auto sangisa nzoto na ye na mutu mususu umona zoka ngonkele meta basanga na bango bale okane nkele te tam sukutu basisi ba ambiance na bango asokone pe maboko te bazo sakana balena bango pe ayoka nkele te pas zo comprendre que bazan nzoto moko mais ce que zo mona kete azo imaginer auto sangisa na nzoto mutu oh non papa et moi lobi na ngai ke ma jolie maman pa ko limbise ka ngabi no zo ba mpo eza biso ba mama pa makuzu ngo siko sala ngo na kote na yo o tenga bite so ngo machango na kote na yo ke mama moko asali bongo siko papa limbisa po bite mama pe mutia makasi fale ngabi non papa et na minute ngakuta fa mama na zo réponse mutema na ngezo swa na bitete ta ko limbise te na bi ko limbise men donc te ke mama zo sanga pasi moi so na lobi azaki na difficulté mabota ndeko mwasi abi mais amour mbala nganda o laksanga imaloba mbala nganda lo bango e balozo sanga espoir nebeka ke un jour nzamba o seksanga mais sikota mbala nganga se likambo abi donc na komo kankele papa bioti ngabi non papa zwango au contraire balulango sala ngo siko mama muto asali bongo siko pa ya papa mama ko talimbisa papa so kabina limbisi te ngako na bandeko mwasi dimano kaka pourtant azo ya zo tala donc ate papa na ngai manzo yango tozolo blake mbongo e dominer biso te nzoto na biso comme marchandise te papa na biso Caleb nzama pambola papa na papa na biso manzo elona nga ba mama est-ce que finance so moi si to papa mais mingi mama soza na excès ya kolinga mbongo mingi akomi mango tina niveau ya ndaku ekomaka avant ye na mobane basangana faut promesse mbongo to asenga mbongo moko na kati place wana na bosanga ni amwasi na mobale total na biso ngo papa question notre répondre on a 1 Corinthiens 7:4-5 OK o papa lo biso ki finance elekeli esengo pa ya mwasi 1 Corinthiens 7:4-5 soki finance elekeli mwasi esengo soki ako koma niveau ni ne pa ya mobile na ye total na 1 Corinthiens 7:4-5 otomona buzoba o mbongo ezokoti la biso kati na ndako. OK. 1 Corinthiens 4:5 na tangi na portugais. Merci. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Moi si azana pouvoir te azana autorité te na nzoto na ye. Mas tem no marido. Mais mobali nde mutu azana yango. Também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Pe ndenge moko mobali pete azana pouvoir na nzoto na ye mais moi si mutu azana pouvoir. Si komoni question papa tuniso moi sa lingi mbongo mingi. Est-ce que comme le petit na kati ya ndako mobali asimba si
eza bongo eza na basi so balingi mbongo mingi abosani makambo oyo correcte lobi na biso bible lobi na biso ke mwasi aza na pouvoir te na nzoto na ye mais mobali mutu aza na pouvoir na nzoto ya mwasi donc n'importe quelle l'air santé eza bien terrain eza nango bien papa aza na droit na nzoto ya mama amen bible lobi yango donc mama aza na pouvoir te amen tolobi bien n'importe quelle l'air nzoto eza santé eza bien amen eloko mo ezoko empêcher eza te donc papa aza na pouvoir amen papa wana aza na mbongo ou aza na mbongo te bible lobi likamwa te abika ke papa aza na pouvoir donc aza na autorité donc sans condition de la mukuzelo sans condition papa wana kutu ye kutu aza kikavuanga non aza kikavuanga pa ya batu mais pas ya mwasi comme aza ya yo sans condition papa fa toucher yo ndengi ye alingi soki nzoto eza bien amen so ye aza kolo nzoto wana ande bible lobi bongo mais lelo comme au contraire moi papa aza na posa ya mama a satisfaire mama abisoko pesi ngai te ngai ekosimba te donc ngai faut opesa ngambongo na maboko po ngala ko satisfaire yo mais si on a bien kati wa couple chrétien pe makambo ko ezali na couple chrétien couple parce que christianisme ezate que obiso tozo mo ande to sangana na église de to yaka non eza secret kati na ndako ki mama bazoya elongilo na basambo eza bongo te eza secret o eza kati na ndako pour na église muto so koma mosantu pour mama mo papa yebi mama kati na chambre mais basal na nzamba yebi mama na église mosantu mama mo tata baniati alobaka te mama moko kuta ko pangusana ata bana salite ya niveau nyonso mama osana ye mais na kati na chambre nde bisika christianisme mona naka pour mama musupe na église to mona bango pinaka to mama to ndimite po elongi pinana ninga la tilo ndire mama te bible lobi kati na moto eza esprit biso tozomona libanda boye azoko sepelisa biso mais muto bazane na chambre ndazoba mona lela kutu abiva nzambe est-ce que ezaki erreur ezaki envoûtement ou bien ezaki basinga ya famille c'est que ngana kutana na muto abo donc comment ba condition mo mena 3 semaines mais so moni lelo bana ko 3 semaines donc ndenge ozo ambongo na 4e semaine donc wana kuto za na problème te so ka omoni ozui osalonga jasini à partir siko zake c'est na zui comme ça mkola nga na obunga manangai parce que konsomuta ba wana voka mutazemba nyonso pona donc mama zo yembele no zo koto kutiro nyonso pona yo ayebiso jomuna partir sikoza soki so zui salanga sini nyonso za ngo yo yebaka ngala donc tango zo koto ki nyonso pona do yo biso yeba bonga mana yo soki na batanga wisi so ba nini po nyonso ezala ngo pona yo maman na malheureusement mutu azobenga donc mwasi na yandako mais si baviva siko comme marchandise donc moi ça so nzoto na meza marchandise yo za mosombi donc ça la poso goûter mobali aza mosombi donc faut pesa donc ikita kati na mais comme moi so na yebi ke ngani munaza marchandise alibota nanga donc ngai so na tekamite siko libota nanga ebika ndeni siko yo comme oza na posa ya mwasi wana comme aza marchandise yo mto konta obala mais ye libota ebika ya za marchandise pona bango ya yebika ya za marchandise pona mokilo pasa la kombo na ye donc na mokilo pe nga France a kombo na nga pona na nzoto na ngo nzamba pesanga siko yo tango yo ya zembilo nyonso pona yo do yo bonga na partir yo zwi bongo kuna oyebise ke na zwi ya abane Osimbi c'est tout là le baneto communique ba photo kanga photo na mona yango na WhatsApp komi boyo kanga photo na mona yango sa kanga ota 4 atini mama na Facebook yango wana tango photo nyonso pona yo donc tango zoko taba lelo pe bongama donc problème ezana ngote mais une femme à partir wana ya mwasi oza sali balate à partir wana atakutu na lobby ko silika mama jolie boy non ya mo toza mo sali balate donc nzoto no za marchandise donc olobate ke ngana za chrétienne o ngai naza na verset kuna na un Corinthien kuna ke nzoto na ngeza temple ya Yesu nzoto na temple ko ezo sala maneza bunzambeti eza marchandise mais sikoyo eza bien te papa na ngai nzoto na yo yebake ta mama za na posa na yo zo bake alongwana tala senga ki ombongo wana ba vesa ba teke ki osombela nga
D'abord sikutu ko simba ngai te nzoto no comme tanga masolo musia sema mambo bilambana na bayini osombela ngo sombaki siko luka kasi bilambe sepelisa yo no bilambe ko sepelisa moko na binoke bilambe ko sepelisa te Bible lobi kuna na Genèse faut elle na 3:16 balobi ke posa à moi c'est ko ksama pa mobile na yo donc ça vice versa posa à moi c'est ko ksama pa mobile ya mobile pe ko sama pa moi c'est batie mbongo te to yambi yango papa na ngai batie mbongo te o lelo yo donc ozo nyoko la moko la bino ozo nyoko la moko ponini azala mbongo te bon siko so musala ezate c'est ça abeli pe azape na ba condition médicale ke ausala 6 mois moi aluka musala ezate mais siko ya moi si papa na kanisa na niveau wana akolo betalinga te na bana basi to kokaka Maman, mais si on a pas un bel invité 6 mois, il y a moi si papa l'a ngai kanisa à niveau na, il y a moi si papa au sala 6 mois, en faisant un cop moroté, arbimata za toujours nandako. Siko yo akopesa nini po yo oyembele nyonso pona yo. Kia ba okombo la salon ba okombo na makolo na. Donc nzembo wana e bale ba ke misala yo vana kana ndako. Nzembo wana e ko changer. Misala ni yo zo sala te mbongo ya te nzembo e changer. Nzembo e changer. Nzembo e changer. Nzembo wana eza pona mbongo na portugais to ba to maladaka. Donc ngala zo pesa yo zo pesa kuna. Ah do to maladaka. Donne ici moi je donne là-bas. Eza bongo. Donc tango zo kota tu yo watango. You give me I give there. Okay. Donc tant que tu as tenu wapi yango abino bon. So yo nyoso yo lobi no kaka. Donc na Congo vanga kwa kuna solele. Mais siko yo ndo sala bongo eza fama ni vanga kwa lobi ni. Vanga kwa kuna solele. Lobi ni. Bote bi ko ba yebi. Donc nyoso na nyoso. Donc ça les prêts comme nyoso. Mais siko yo muto sala bongo aza une femme mariée. Aza une femme mariée. Est-ce que tangu oyo un papa marié, et tangu oyo finance et là ta vie à mutu papa na biso Guy Michel Otozolo bla banzembo wana eyemba maka tangu mbongo ezopesa mana marchandise donc moko kati na libala komi marchandise est-ce que moi zema nyonso pona yo po ebike marchandise ezotekama siko c'est la maman donc ngolo ba en bref que ezana ba papa o ba sepelaka juste comme salaire na yasu po ya ebike yepe sikoyo alingi ase soulager. Ok. Mais ce que mon azule l'autre, ce que 4 semaines de la nana siko. Gentil aux assoutien. 4 semaines bosso malade siko babi médicaux soit médicaux à 6 mois. Ah moi ça les atte. Moi ça les atte, moi bi mes atte dans un moi contrôle médicaux. Donc voilà siko bossana. Do bossana. Mais bossana mais siko a Bible lobi ke soto continuer na incorrecteur babi ke mutu a privé muningate. Muta privé muningate siko moko azana condition o akoyiko keko luka mbongo ezate do azana makasi wana te azana pexelo na ba docteur moi asala be fort on ezate siko azata na ente moko na bino siko kati na ndako osunga muningate na ba posa nzoto muninga zanango ponini azana loko moko te yeba ke wana eza bondoki to mona kate ndoki o azopumbwa mais ndoki o azoko contradire volonté ya Nzambe ndoki o azoko nyokola o aza conjoint na ye aza makangu na ote maza mobali na yo aza mwasi na yo pona nini ye fo apesa ndeto lo bana portugais na biotel nga to maladaka hein pesa ngana pesa kuna donner donc na komi nangala komi na chambre avant na longola robe papa mako zotanga donc ti robe nanga ve sila ko longa yo pe sisa ko tande sika wana e kokite donc papa moyen te alors to pesa conseil za bien te maman la so Dorcas tabita nzama pambola yo to parler que mbongo e koko je sika na libala te o ezaki comme ça va tu esclave ezaki to kata mokete dispute za nakata ndako eza malamu te eza bien te atamuke donc mbongo est dominé biso te po ni finance nzamba seli finance bongo te finance eza nango synonyme ya marchandise ya nzoto na ngai te non doni ko lo bakemi ko so mbongo eza te na moni gentil masolo boye kanda siko eza mabe na yo papa ozo comprendre ke mikolo aza kanda pombongo ezate tika ibongo akufa te yo siko muto obebisa na kikongo baloba ngo lutula ye omoni akomi kanda pombongo ezate obani ko kende ko luka ba cop mobo olobe ko lukilo problème danger donc papa ko ke pe défi poni ni ye asepela po asepelisa yo te tika na niveau wana kanga ba posa wana ebongo mibali na ebite ya mibali musupe ba témoin ya katoka ba témoignage papa n'a pas témoigné ngo ma journée là quand 2 mois en Europe na zo moi cité 2 ans en Europe na zo moi cité na ebite za solo nzambe mutayibi motema amen bosiko na 2 ans wana
est-ce que osala kindenge ni amen c'est que ça nango normal on fa na ote papa ke on fa na ote pour que c'est plus ça maman non non bongo na kanda na yuza no na ngote ozana posa na ye mais ozana mbongo opesa ete alingi te tika ye so yo ke ko defa kuna elobe comme ba problème pona bisengo ya bino mibale po mbongo na yo zo pesa ye ya zui po ya utiliser mo mais yepe a resepela ta yo pe ozo ko satisfaire ozana ye ensemble a resepela donc ça bisengo bino mbale mais ce ko poni yo futa ce qui bisengo bino mbale donc ça nzoto ya yo ozana droit mais ce ko poni yo futa alors tika so monika komi kana po mbongo ezate tika avant na ebongo siko maman est-ce que conseil ni toko pesa pa bande kona biso oyo surtout baza ba chrétien mais ba comportement ozana kati ndako tant mbongo na ekotité kanda même goût ko servir parce que servir ba papa même ba demi terrain ba cheka ba bilo ko liama ezate fourchette pesa ba ko mola na fueza benga mwana pesa yo demi terrain wana ezana bilo oliaka te en même ngo ti même na nzoto na ye parce que yoza mbongo ta monti na nzoto na ye côté boy simba côté boy osimba te pour appeler sur même sous 2 minutes donc na 2 minutes au sala tout aussi ça makamu na et puis donc 2 minutes écoutez faut quitter faut qu'il soit simbi te akitisi yo alors moi les amis là mo que ça malam te pour na biso bana ensemble donc il a 2 minutes ça makamu na yo et puis côté ko toucher te et puis bible lobi na biso que pouvoir maman za na ngona nzoto na ye ezate ça pour na pa papa pe azala pouvoir mon côté maman dans la pouvoir nzoto na ye bizali biso ba chrétien c'est comme ça na malbana nzambe yango ko sala biso eke mabana biso za la prospère quand même mabana biso ezala ba fruit ezala santé malamu pourtant ezala santé malamu ne ba église l'église a composé de na ba couple na ba famille alors on tozo mona ta musomo na ke bato aza église baza gentil te na kati église mais ba mutuka moko mais ba couple ba mutuka moko ba ya lobano pa ba gentil te mais ba gentil te maman maman a dit place moko te au moins la maman vani na coin papa vani na coin protocole tout le monde ngomba te pour vani na place wa bitenga na vana côté musu faut pas bi da mikolo ngana zo kemba maman ko na solidarité alors biloko na malamu te pour na biso bana nzambe papa auzana sengwata mukete yango na mona za malamu mingi surtout na basala nzambe na l'église ko bonde la mingo za na liso molimo ko za na ouverture spirituelle ko yeba ndeno ro distribuer ba poste to pesa ba kaneti ya mama moko modèle boy hein yeba na condition sur condition mbongo ezate donc ça veut dire que maman aussi va bise poste moko tala ka fumba na église est-ce qu'on parle na yeba za la content na poste na maman te papa on a arrependé à cause à compter jamais il y a Jean-Baptiste à cause à jamais content papa ozala contacter ce qui va passer maman ba poste moko bongo oui ozala contacter parce que maman na ndaku nzoto na ye comme marchandise maman na ndaku ya za ba condition que comme ozala mbongo te donc mikolonga no demi Dakar donc côté boko simba côté bo simba te puis ba minute za contrôler papa ni ozana sengo ya maman ya mwasi na ye bo sala ke azwa ba poste kati na église papa nini wana et puis maman ni pas ozana sengo mobali oya ye ou botie diacre ce qui présent ba papa so nini papa oya kana ba condition que comme boya ki ko sala nga likambo wana sikoyo biloko wana soki mbongo na wana e satisfaire yo maman na pas ozana sengo te ata moni papa wana azokamba ozana sengo moko te ata mukeku tazana sengo moko te maman azana sengo te siko polika mwana sala mate bible lobi na biso ke to bongwana arrependez-vous hein eza maloba na nzambe amen Jean-Baptiste lobi na biso awa na mukala Jean bible lobi na biso eke repentez-vous car le royaume des cieux est proche amen nani akolingana tang onyonso na mama lili na ba molunge tozoke na nzambe hein ozokota ba retraite ba jeune mais sikoyo o perdre na yo bible lobi na Jean ke bobongwana bokonzi na nzambe komi pene sikoyo yo o komisa nzoto marchandise na niveau wana bokonzi na nzambe omonango te na bambula ozopolo ozoke kokumisa kombo na Yesu na ba hiver ozolata ba manteau na ebite na mboko kuta miso ki saison ni ezakuna mais ozosala effort ke erikokinga na kei siko po lo tango ozonga na ndako nzoto komi marchandise parce que ozana posa ya mbongo yo lingi mbongo plus que conjoint na yo bible lobi na biso bo bongwana donc réponse kanga na koloba ande papa tuni mutu aboyi to ko sa ndenge nini bongwana yiba ke likambo wana eza bana nzambe te donc moi nzamba ko vivre bongo te amen babi mutu akobika ka pona kwanga te mena maloba no se uta pa nzambe donc mbongo wana oyo zo luka yango te ekobikisa libota na yo
est-ce que na salamela bisote o tozande tina Europe anatini mbongo po ba sauver ndeko mendeko ngo akufi na ebite soki pa na ona esamate mais biso c'est salama siko avantage en mbongo ngo ezani amen donc ça l'effort otindi ekomi babani mais akufi ngana tinda muto akei pasteur akei auti Irlande akei yazo koma na 5h yazo koma na 7h biso na 5h babengi biso ke akufi bakisi bite mi communauté do ya komi na 7h na 5h babengi atala pasi tolongwa na ndako wana na pa makuna 0h tolongwa na 0h pasteur azo vol soki ya r nini wana kende mko wana ikomi pasteur azo koma na 7h na 5h babengi biso tant pasteur azo ketika ba dona mawa sikoyo eloko nini o préféré nzoto ne comme marchandise pour na mbongo mbongo kokala onko silisa ba pasi ya mokilité na maladie ata ba docteur babi ke docteur oza aza sans frontières mais soki nzambe atie point final le point final mwana docteur kuta okamwa babi donc kisi ya suke po akoma kine bien mais ça mi boendeni te ça mbo po nzamba la kisike ya za likolo ya mayele wana papa na ngai ya mwasi donc nzamba za likolo ya mbongo koteka nzoto te tika likambo wana même ozaki na rendez-vous mo pona lobi loba lelo nde na okiboy benga mutu wana loba nde na lingi sute benga ye so pe papa zaki de na souci pose abanaki ko zela le 30 sima azo mbongo abenga yo kuna papa réalité lelo loba ne papa na bandi yo donc papa kamwa amwa ne tolingo tele poison na nzoto loba papa za ngo poison te eza poison te to meka omona ke o vivre tout longtemps to meka dona yoki liboso na comprendre que na mana okantisa ke fo na vivre bongo mais siko na comprendre que na ko vivre bongo te na yoki yana dej donc ko vivre bongo te nzoto eza marchandise te jamais ta la Bible on me so ana mukana Matthieu chapitre 3 verset 8 Matthieu 3 Matthieu 3 verset 8 Bible bien te bobota bambuma ya sembo ya kubongola motema. OK. Alléluia. Amen. Donc ma fruit à repentance est important la vie à moto. Amen. Moto a bota mi asika, azo bota bambuma molimo, akoza na ba condition automoni awate. Ke ya va asa ne sengona mbali na yefo à la veille mbongo ya lobby, chèque koleka lobby, mbala za na mbongo. Non, c'est pas ça. C'est ça bien. Avant ça même le chômage à une année. Et ça problème te. Asa conjoint na asa mobile na yo. Et pas ina yende yo longo yango lelo za mokili yo. C'est ça. Asa mobile na sepeli sa ina condition o ya kutamina yango. Et bon le sko to sengi yango te me accident za. Lelo ko za maka ko ke su musala te. Donc pona ye musala za sute. Sikoyo. Donc pona ye pe libala za sute. Ya moi si papa na ngai. Au moins j'ai ça mbala bibonga na bina ngelo te mais yeba kanga bosana. Sikoyo olobia logo to yiba bosana to osa seconde ni. Ay bosana. Donc ça passe ça passe surtout na ba milieu chrétienne ba biloko yo. Donc mikolo nyoso to lobeli finance ezala bokonzité na mabala na biso. Finance ezala bokonzité. Ezwa bokonzi wana te. Tant nzamba saki mokili asalaki mwasi na mobali. Asaki mbongo te mais tango lisumu esami na jardin nde abimisi bango bisika bango bakende kinde bake ko luka mbongo emonisa nzamba pamboli bango na nzela ya ko luka mbongo emonisa mais tango acheki bango na kati ya jardin mbongo ezaki wana te to mona ba nyama banzete mai mbongo ezaki wana te mais basaki na amour parce que Adam ta bazo bengane na amour wana zui Eve akena ye to kena biso mais ya moi si lelo papa za mbongo te. Est-ce que yo moko obi manema ke o présenter mbali nanga ndenge Adam mabakite na kotikete aza mwasi nanga papa langa bima lelo ya mwasi asala kate alingana itabitenga na okena musatenga azala na ndako est-ce que moko oza na esengo ko présenter ke o aza mwasi nanga obi ko présenter muso za ka ke o aza mama ba nanga te mama ba na ote po ava bana baya azaki chéri na yo amen siko koma ka ke o aza mama ba nanga ya mwasi peso cheka tezoleka ka bongo Jamal ba moi si na ngai. Papa bana ngai. Papa bana ngai te, mobile nanga. Avant papa bana nanga zaki mobile nanga. Siko moi tellement bongo ezate comme ka ye tata bana nanga. Ye mama bana nanga. Siko ye tata bana bon mobile no zapi. So mama conseil no pesa papa wa mikitisa bona tu za ko mikitsa ou comment. Mais pendant que mbongo ezate azanika mali la vane kaka. Te wana za ko mikitsa te bo limbisa nga ba papa nanga meza buzoba. Eza ko mikitsa te.
babi mobali dominer likolo à moi si eza na Genèse 3:16 hein quand babi ke posa à moi si e kokisama pa mobali na ye et puis mobali a redominer likolo na ye eza bon papa to confirmer ngwa pour na bi Genèse 3:16 ndeko mo akota mo eza kunate eza vraiment na 3:16 amen eza Genèse 3:16 babi et babi o teu desejo será otanga papa babi o teu desejo será para o teu marido. OK. Genèse 3:16. Tu na partie B. Partie B. OK. Babi o teu desejo será. Ah, tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Donc on va dire la ko banga banga il a fait moi comme courage yango na bi wana eza susu respecter wana eza respecter wana pesa na ngoso ki na ibi ning na kolo blango te mais ça sikoyo bolimbisi ba papa vraiment na linga bino mi boza vraiment ba papa na bolimbisi mais comme buzoba pour babi ke mobali a dominer likolo à moi si donc babi dominer donc ça na autorité moko likolo à moi si okota la niveau na autorité taille à moi si to la famille à moi si mais tellement aza moi si na yo donc ceux qui baza famille quelqu'un wana etali famille na bango mais la minute wana yo za mobali na ye oza na autorité likolo na ye oza na mbongo oza na ngoto oza na autorité bible te conseille ko dominer si elobi bongo alobi alors ceux qui obi ki akobimate aza moi si na yo obi ke sika no lingita kende aza obligé fatosa po oza mobali na ye ezati ke ozobanga ye po za mbongo te mikwango soko zumbo mo siko ndenga zwila yo ya faute ya mo c'est za faute na yo mo po a comprendre déjà que azwa yo po so oza na mbongo te obanga banga ke asa yebisa na baninga ye so mbongo ezate akokate akomi so ko danger na ngweza ali ko so mabela ngweza so atiola fokolo moni fokolo ba fokolo ba alpha moni boyego bacha fokolo ayo tamna ni na fokolo wala za très dangereux les soucis siko le problème ça siko maman eza ke eza ma beso ki mbongo komi ko mema batu na niveau wana mabe makasi so maman donc ça veut dire que période mbongo eza te maman pas ngo bima obisa ne papa te pas l'importance te wala za faute papa donc moi ya so dominer te po bikena na calme na ko to na linga ngo te même na kena ndande ko na mwasi na linga te ke ikuta soba nga ebise to bima kaste moi ebise nga ya joli to bima tinga bi bon papa na ida osane lote toke na biso na linga beta bongo te soko yeba so yongo yuzandeni papa re mtamete obi nini toke na biso ya aloba nini mobali ndenge nini mobali fo do na ebisi moi sino to bima ya bi comme na ebisa ki était to zeleka tango ya wana sala nga bien ordre établi oui sala nga bien donc moi que moi so respecter mobali na amen amen sikozo badini ke no toke na biso ya joli kuta suisa biso landa toke na biso ya joli bongo siko mbali no soka ye so lambe yo lande déjà wana donc je dois ça déjà nga tuko pesa nga kana mbaya bongo siko esa faute ya moi c'est ça faute nao bible lobi faut dominer donc on accès que ça mobali ko tate ya za mulai ya za munene za famille bo za mukuse non tala ke yo za mobali bible bengi yo po o dominer likolo na ye. Donc moi si mon temps azo solana mibal o baza étranger na ndeni mobile na yebi bangote donc tant amoni mobile ne katine moko déjà alengi abija est-ce que mobile nanga kanisi mabido azo kanisa déjà ndena olobla mobile nanga et puis batu wana za na bango ba comprendre que moi so aza mal à l'aise et pourtant mobile na komi wana mobile na retourna te mais moi si o respecta mobile yemta obanda mbala moko abi papa ayebisi de papa omoni oyo intel oyo mobile na ngai omoni bango to temi na bango bientôt kuti bango apo likambu boy mais sikoyo omoni mobile kuta komi wana mama kutu bana zo sola ne mobile ba pesi bato mbote akomi poso bato yo yebite omoni foti na umoko yango siko lelo koma moi sina nganzo te kwa marchandise pona yo batu yo yebite comme pesa mpe bamboto tuni ba pesa bolé mais on peut s'embanda mbote na moni tango mbongo yaka par exemple mbongo tango yaka tango yena ndako ba so rapide mobile pas vraiment pouvoir mais pouvoir moi ça banga ngote kwa bike mbongo ne ye mesa ngo ya ye do bosa ka to maladaka pouvoir no to me koma tsama peka ya ba obimate qu'est-ce que le ba obimate c'est mbongo mpe opesa lobi do le lo obimana ye pour mbongo ne so dépendre de la condition moni. Donc yo papa faut les choses mobali ozala mbongo nga bali comme na baba papa na ngana linga mobali ya bongo te ne pas bande ko na nga ya basi na linga ngo te bon pona ko sukisa yango na so to lobi va mabe erno so senga bolimbi sito sola na bonzambe
tosola vana bonzambe chaîne na biso ezawana nzambe apambola biso na bonzambe vraiment ke bana nzambe tosola na bonzambe nzambe ako orienter biso na compréhension moko ya malamu bolimbisi vraiment mais posa na ngai maman Jolie mabana biso ezala bien biso ba mama toza respect kombo na ba mama ya poto ba mama ya Afrique ba mama bala sous respecté moi na mona ki image mo ba ba mama ya année 50 na ba mama ya biso to bani na ba nona en quelque ba différence donc to lingi bongo te ba bike ba mama wana mona mobali wana sala kate ana basi 4 ni mama na respect era fufu ke cha fufu ya mobali na mais siko biso leonza masala biso msungo lunga na osala papa zo sala donc mbongo eza po anini respect za la te donc na linga vraiment ba mama to za la ba mama moko exemplaire. Ba papa matoza ba papa mo malam bible lobi papa linga mama do papa oye batangu nyosu ko bongisa bolingo maloba malamu ezala kape mama ko se soumettre ndenge soumission etanga mikati na biblia bolimbi sina nyonso toza ba chrétien toza couple auto sambelaka na église la puissance divine na Blagestan toza na Irlande na Dublin esika nyonso ndeko zali nzambe asalongolu oza quelque part pour nokoka loba na nzambe yango ekopesa biso bomoy ekoyeba kotambisa biso malamu na mabala na biso papa na ite soza likamba olo tokomena suka ne mama lobi avant ko bondela nazotika ki lundi prochain à 19h30 tozala ensemble na mosala nzambe pasteur Aimé Zola oya umeli tango molai na Angola pamboli mabota na nzambe akoya kopambola bana na nzambe nesika oyo kozanga te ezala présent na 19h30 ya lundi toza elongo na pasteur Aimé Zola na programme oyo ya émission Tangu Ifwene. Amen. Amen. Nzamba pambola chaîne biso ya Congo mo Kristo a fongola susu ba vision ebele na ba propriétaire ya Congo mo Kristo poto kene musika na chaîne ya biso to koma pe na ba émission mususu oyo ko pambola susu kombo na Nzambe. Amen. To komina suka papa ako bondela pona clôturer. Zambe merci ya onabika mokonzi to pesi na libota oyo pesi biso mokonzi maloba na yo oyo lobaki na biso ya onabika matikete kolo to mona mbuma na ngo mokonzi nazala kondima yo simbi mitema za mitema oyo simbi na poko na lelo o tourna ngo vers malamu nzambe na bikamwa lelo oyo ezala ba papa bako sepela ezala ba mama o bako sepela nzambe yawe ezabela mabota oyo kozwe sengo pona libela mokonzi mbongo ekozala maître te nzambe na mabota pena mabala oyo établir Seigneur tika ete kolo moko na moko azwesika na enkolo faveur pe grâce na yo emonisama pambola chaîne oyo nzambe oyo pambola mabota na nzambe oyo pambola malobano kele mosika pambola visionnaire nango mokonzi papa Alpha Mortaz ngona yo monisama likona bango mokonzi kuma mape sanzola mana kombola Yesu te bongo merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus amen amen.